Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a lelo na sengi na mokili mobimba na base na batu nyoso tu oyo balandaka 5 minutes à lelo bolandango vraiment na bokebi parce que mokili ezali na mawa surtout na diaspora na makambo oyo witi kosalema na Belgique na kanisi batu nyoso tu ba moni yango. Donc, belé bazali kozela kaka 5 minutes, bayebi ke 5 minutes, ndenga beta kama solo, donc na mai mususu, na ndengi ya batu mususu te, dango no moni batu mususu ke ba lobeli, batu belé bazali kozela kaka 5 minutes et lobele la, po bavanda kimia. Parce que bo yeba ke na minute yo, peuple congolais azali na esengo, soko kei na Kisasa ou kei na Congo. Okomona batu nyoso tout ba komi na esengo kopese bonjour okapenza bonjour ça va comment tu vas donc azo répondre na esengo parce que tozui président oyo azali ko pesa batu bisengo ozomona batu tout bana bakei na bakelasi ba bengaki ngai na ndeko moko azalaka na Londres witi Kisasa witi na Matadi il va se reconnaître à lobby Papa César grand prêtre Cleboa na Kei na Boma kuna na kuta bandeko na nga nyoso tout misu ba bandoko tanga te bango nyoso tu bakei kelasi. Donc ozomona opesi congolais mbote congolais azo répondre na esengo ataza na mpiaka azali gay azali radieux donc ezali ndenge ya kanamba azalaki te donc congolais komi méchant donc parce que bazomona ndenge ni toko s'en sortir te mais siko bazali komona quand même ba mikolo ezali koleka ba biloko ya esengo ya kitoko ezali kosalema ba monike programme à 100 jours babiloko nyo surtout ekundamaki na sa mabele omoni ba travaux ezali ko matalikolo ba moni ba saut de moto parce que congolais bando comprendre te saut de moto eza nini ba moni penza donc babiloko ba bandoko mona na ba poto na bandoko mona na ba pays mususu ezali ko salema na mboka na biso donc congolais akomi na esengo parce que azui président oyo azali na souci ya mboka tala ba soda kankokolo mai ezalaki te bazui mai kanchachi donc bandako ezalaki mabe batongi bekole batongi bandako ozomona soldat fonctionnaire akomi na esengo congolais nyoso akomi na esengo parce que président azali kopesa biso esengo ndenge na yesaka bino kaka ke 5 minutes ezalaka émission moko ezalaka tourner na libanda ezalaka émission moko te totournaka yango na plateau donc na bandoko yebisa bino ke pe na répétele bino ke à chaque fois que tourner tozoyeb sabino position place tozali na lieu ya tournage donc neti lelo 5 minutes à lelo tozali na kati ya Essonne na 91 tozali vraiment na national 7 na 91 na ville ya na Risson-Rangis na croisement entre avenue du Château na avenue Doménil Bokechu Ayambo na commandé so pour ne pas les citer batu mibale wana weekend oyo bapesi batu mawa méchant na kanda na motema donc nakoki kotika ngo boete nakoki kozala indifférent na makambo eleki parce que trop c'est trop donc bokechu na eso omoni soki bozoluka buzz bosalaka buzz yango na makambo mususu donc ndenge bino bomesana vous savez que l'éducation ezalaka acquise dès le bas âge donc okoki kofinga mama mutu te okoki kofinga mutu na ba niveau moko te ngai na ko lobaki bato bele ba yo zolo babo yo mo pofe ngai na finga ka kanambe parce que kanambe azo mériter ko finga kutu te azo mériter mieux donc ma solo na mbutu pe na dikos parce que kanambe boma ko finga na kanambe ezali kambo te songa na bi kanambe rwandais ou bien kanambe bourrique eza ko finga te na lobi vérité parce que kanambe aboma biso na ko finga na ko boma mieux vaut ba finga donc ngai na finga kanambe mais jamais na koki kofinga mama ya mutu ou bien na koki kofinga mutu mais oyo ba bokechu basali batiki niveau kofinga ba komi kosakana na ba emblème moko ya mboka na biso drapeau na ebité soki bokechu na eso bozo comprendre importance ya drapeau oyo bino bozu bo pasoli bo boaki na poubelle na ebité soki bozali ko comprendre eloko bosali mais nazali ko yebisa bino ke ekosuka boete parce que niveau oyo bomati ezali niveau ya kosa drapeau wana ezali ya Félix Antoine Tshisekedi te ya président na biso te drapeau wana ezali ya Félix Antoine Tshisekedi te président na biso ya ezali président bomona ye moko président de la République na ba président yo susu ba komi devant drapeau ba kitisaka mutu
bapesi yango bonheur drapeau ezali eloko ya kosakana te yo ozwa drapeau opasola yango boloba n'importe quoi et puis bolongoli drapeau oyo ya mboka na biso oyo ezali sikoyo bozo remplacer yango na drapeau azaye mais bokechu eso mitu na bino ekomi nini. Mais il fallait vous remplacer un drapeau il y a Algérie ou bien il y a Tchécoslovaquie il y a Mbokani. Pourquoi vous remplacer un drapeau oyo ya biso sikoyo vous remplacer on a oyo ya Zaïre. Bon monique donc bino bozaka bo kalate bo bando regretter kanambe parce que kalate bo regretter kanambe. Mobutu to boite Mobutu to féliciter to kolobate ke to sala ou bien la fine bouche Mobutu to bandai ko féliciter parce que alingaki mboka na ye alingaki intégrité mboka na biso babandai ko attaquer biso te ndengi bosiko yango na Félix Antoine Tshisekedi azozongisa mais soki to landi ndengi Mobutu akumbela mboka mabe ne bandela bandaki bien pour akutanaki na Kasavubu Joseph Kasavubu président logique atikaki mbongo ebele Mobutu aye a kendaki ne bandeli bien tina ba 74 ba 75 avant 80 to monaki que donc dollar Zaïre ezali dollar ezali deux fois Zaïre donc ozali na 10 Zaïre ezopesa 20 dollars donc wana ezalaki bien mais Mobutu asalani Mobutu aye ko bebisa na période ni Mobutu aye ko bebisa na zaïrianisation tant asali zaïrianisation apesi ba biloko nyoso tout oya mindele abengani apesi ngo ba ndeko na ye bomonaki ndengi biloko ekomaki ko kufa tito yaki ko koma par terre Mobutu asalaki eloko te ba retard to zui oyo soki Mobutu na 32 ans na ya asalaki makambebele mais tozali ko se retrouver sur na masolo ba autoroute masolo ba TGV bana ba masolo mususu ke tokokolo bate le lobino bokomi ko regretter drapeau ya mboka oya kalawana bozo tchongo na drapeau mais eloko nini bozali ko sala mboka na biso bebi na 32 ans Mobutu to baisi 18 ans ya kanambe kana chien oyo to bebi si mboka na biso na 50 ans bino bozo kanza siko donc mboka bebi pendant 50 ans bokanisi ke Félix Antoine Tshisekedi a rebonson na 8 mois bokechwa yambo commandé so neti bino bozali na mode d'emploi ya rebonsa mboka na 8 mois et l'autre na sengi na bino émission na bino ekoya soki bino bokokate bo pesinga yango parce que bo autorité ba rolandango bo la biso mode d'emploi donc to bimisi donc to komi kotanga donc salabo bino bo pesa biso mode d'emploi oyo et la kisike okoko bongsa mboko ebebi pendant 50 ans okoko bongsa na 8 mois na sengi na bino bo pesa biso mode d'emploi ya robongsa mboka dans 8 mois mboka beba banda 50 ans et puis bozali koloba makambo na yebite soki bozali koloba makambo nini soki bozali ko kanisa nini na mitu na bino soki mitu na bino ezali ka ko fonctionner to ngai mama moko abenginga azali ko lela neti mwana muke azali ko lela neti mwana muke donc epesinga mawa na motema parce que na acte bino osali mama na bitoko suka wapi e komiti na niveau boy na Londres Lauriane Mengi abenginga ozomona mwana mwasa lobaka avec vivacité azoko kakolobate alobi oyo makambo nini yeli biso bino soki bolingai ko sala soki révolution mais révolution basala on a 5h du matin dimanche il fallait boya na lundi na ba 10h du matin ba midi bo matin ndenge bo matin likolo bo longoli drapeau wana biso ton dimi bino penza bozo sala révolution bozo sala na 5h du matin bozo na ba pongi na misu na bino bo lamuki na bien te bozo sala révolution na 5h du matin bo yebi ke dimanche bato azala raté bo yebo kitisi drapeau bozo sala mbangu bozo talaka bo mais révolution bo sala ngona moyi bosa la révolution na moi boye na 12h boye na ba 14h bo pesi communiquer wana tondimi ke bosali révolution oyo bozo sala wana zoko na ba 5h du matin ezali révolution te bozo sala eloko moto ezali buzz bolingo sala ba tiabino kana muke mais buzz bino bozo lingo sala e ko memela bino problème mbalo na kanisi donc boko kota na yango boloko parce que yango na biso tozali ko senga tout d'abord na ambassade ya Congo na Bruxelles il faut pas porter plainte et puis neti ambassade ezali na territoire ya ba belge et puis bokotaki na katite bozali na libanda bozali na territoire ya ba belge donc ambassade il faut ba belge ba sécuriser ngo ndenge to mona na ba mboka na biso ke sécurité il faut zala na mboka oyo e yambi ambassade donc ba belge pe ba reporter plainte et puis to kotala esika boto makambo e ko suka raté parce que ndenge to zolo ba 5 minutes alelo bo autorité ba zolanda biso parce que bo autorité ba landa 5 minutes donc bo mesana ko finga ndenge bo finga wana bozo finga ba mama batu bozo finga Félix Antoine Tshisekedi ndenge
bo mesana bo finga parce que ba okipaka pe binote ba okangaka pe binote mais oyo bo sali drapeau na bité soki bozoyi ba ke drapeau ezali nini mais eko suka bote donc ambassade eko porter plainte partie civile donc et côté ambassade et puis donc boza na affaire na personne physique mais boza affaire na personne morale. Donc, ambassade est porter plainte, donc, et puis, royaume de Belgique est porter plainte, et puis, tu as la place Bino Bogosuka. Bongo, c'est la révolution. Ah, bongo, c'est la révolution. Boyana, moi, c'est la révolution. Neti Bino Sikoyo, Bokechwa, Yambona et So. Donc, vous avez un souci à Mboka, Koleka Batunyo, surtout, Koleka président de la République, Biso Sikoyo, Tokoya, Tokozola Bino, ba bombe o bandi bo basalaka artisanal. Moi, Toko sale la Bino bombe artisanale. To latisi Bino, pas Bino bolide. Donc Bino bozana souci à Mboka. Te kolega donc Bino boko kufa pona Mboka. Parce que au président de la République a ça na ba msu ndé biso to salaka. Donc Bino boleki bat na souci à Mboka. Donc Bokechwa Yambo na eso. Toko latisa Bino bombe artisanale. Toti minitage comme ça. Da et tikeli 30 secondes do po boku fa. To tindi Bino to bois ba zubino na hélicoptère ba bois ki libino e pa ya na Ngakati et pas ya Kabila kune pas na Ngakati et pas ya Kanambe bo plonger les Kanambe bo kufana Kanambe wana ton dimi bino penza boza ba martyr parce que bino boza na souci koleka président Félix Antoine Tshisekedi pas bino bolobi ke mboka ezali occupé do Kanamba zali do biso to pesi bino devoir Bokechwa Yambo neti bino bozali penza ba patriote koleka batunyo surtout toko sale la bino bombe artisanale bo lati yango na nzoto tozo compter tikali 1 minute okufa to tiki bino na Kanambe bo plonger les Kanambe akufa bino pe bo kufa poto ndima bino penza ke bozali penza ba patriote solo parce que oh wana bo sale ezali ba aventure baventure wana bozo so bolingi ko sala révolution bolo ba so révolution boya na moïte bozo ya dimanche boyebi ke dimanche bato basala raté ambassade sala raté bozo grimper on dirait ce qui ba makaku moko bozo grimper bozo no longola drapeau bozo remplacer drapeau ya Zaïre le lobino bo komi ko regretter Zaïre ba makamusu tozu abareta musu biso tozu na bamboka na biso parce que Mobutu asala ki zaïrisation apesi ba compagnie apesi ba économie nyosu na ba ndeko na ye siko to koi. Non, Bokechwa Yambo, donc, bino siko bozo kansa bino bozo banane. Donc, bino bozali boleki batunyo surtout na souci à Mboka, bino bozali ben intouchable, mais makambo oyo, wana bosali bofingi mutute, bo toucher emblème ya Mboka na biso. Donc, bozali batu moko ba poursuivre bino makambo ekotika la beauté. Donc, bofinga nde bo mesana bofinga na botiki makambo bofinga. Et puis bino siko na do Bokechwa Yambo na isona kansi mbongo oyo bondozo pas Katumbi comme on manka bino. Mais Katumbi na bino, mukonzi na bino Katumbi, wa on pesa bino mbongo. Lelo na yebisi batutu ba yebake, Bokechwa Yambo na eso ba bandozwa $1000 par mois pour ba kenda ka ba finga ba tuso Katumbi basali likambo, ba kote lié na likambo nyoso tu. Siko Katumbi o bino bobando kumsa. Katumbi azonga pa yi. Ya Félix Antoine Tshisekedi mutazonga sa Katumbi na mboka. Na kanisi donc $1000 wana tellement que bozo ango les sous-souté Katumbi azonga na mboka ye mukonzi na bino bomoni Katumbi loba avanda niete siko bino yango na bokoti na ba uzoba donc $1000 ezali les sous-souté Katumbi na bino siko pourquoi botiki Katumbi siko Katumbi na bino o bino bando pesa bino mbongo po boloba siko lelo to suki wapi mais buzoba botika buzoba tozali na distraction te parce que mboka na biso tozali ko sala makambo présence zali ko sala po atombo la mboka na biso liko na yebisi bino neti bino bozali na souci bolbi mboka na biso eza occupé na Kanambe toko sala la bino ba bombe artisanat to latisi bino bobimba ba marti tota soki bino bokondema ko kufa po na mboka to tindi bino bokene bo plonger les Kanambe soki bino bokokate ba kozo hélicoptère memi bino tina likola Ngakati to boaki bino na kati. D'autant Kanambe romona bino Bokechwa aluki do robi ya Kanambe ngayo na lati bombe o landi Kanambe ndengo zano landika Kanambe na musika do rato kangete o plonger leye o kufa na Kanambe na bombe tota penza wana to ndima penza ke non Bokechwa Yambo na eso bazali penza ba patriote mais wana bo sala ezali buzz mais bezo bo sali yambalo eko memila bino makambo et puis bokene na musika. Donc avant na kota na ba makambo na continuer parce que ner et mati likolo donc nazali ko benga Mama Kalanga parce que Mama Kalanga a joué espace na Kleboa original.com Mama Kalanga webike to benga na mosali na nzambe kitisa biso motema nazali ko yoksa bino spot ya émission oyo Mama Kalanga osala webike Mama Kalanga balandake mukili mobimba donc vraiment beaucoup yoka kombo ya émission oyo Mama Kalanga azali ko sala bo découvrir Mama Kalanga oyo azali ko loba na bande annonce na émission ego banda mikolo azali ko ya na Kleboa original.com.
Merci beaucoup, Banana Nzambe Banso de partout, Bobo Zali Kolanda les sous Kleboa, 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord, Nzambe à Pambola. Nzambe à Pambola, site Nabiso, il y a 5 minutes. Donc, on a Kleboa original à Pambola, moi, nanaye, donc, on dit biso moto benga ke grand poète César Ngadi, Nzambe à Pambola, ya zali vraiment grand poète. Parce que nangonga oyo, andimi lisusko yamba Nzambe na bomoi na kati na site na ye, site na ye ya Kleboa original vraiment Nzambe apambola Kleboa ya koloba mingi ezali te bana na Nzambe eloko nini na koloba na bino kaka réveillons-nous bana na Nzambe. Réveillons-nous ezali kolamusa biso, cela veut dire que Nzambe alobi réveillons-nous mes frères et sœurs. Car les diables dominaient le monde, les diables a dominé le monde. Dieu a dit Boyo Kanga Malambana Nzambe dans sa parole. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 18 à 19, le Seigneur nous a dit, mes enfants, vous m'appartenez, le monde m'appartient. Mais attention, le monde est sur la prise du diable. Nzambalobi mokilezali na kati ya mabongisi ya Satana. Ayekolobana 19, alobi celui qui est né de Dieu ne pêche point pour que le malin ne les touche pas. Voilà. Tozo lela bapasi minyoko makambo ezole kabande ko babulingo na kati ya mokili ezali ya minene Nzamba pambola mwana na César pona opesa biso espace oyo kozala na émission bana na Nzambe émission na biso kozala intitulée à la recherche de Dieu le monde méchant. Donc, titre et émission d'Abisso à la recherche de Dieu, le monde est méchant. Pendant Nzambe, c'est comme ça. Nzambe a le bien très bien que le monde est méchant. Vous m'appartenez, le monde m'appartient, mais attention, le monde est sur la prise du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche point pour que le malin ne les touche pas. Ce qui te zongi bande qu'on a Ésaïe 55. Nzamba zobabi cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cela veut dire bandeko la carte de recherche Nzambe, mais tu comprendras pourquoi on est dans la souffrance, dans la misère. Telle est la situation au cannabis au RDC. Parce que l'RDC a été vendu. Moi-même, je suis témoin au clair d'attendre Mobutu. Bandeko Babolingo les sika aux ténèbres ils ont régné et ça passe. Tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne connais pas ces angadi soient bénis. En tout cas, Nzamba Pambolo grand prêtre puisque Nathan on dit mille sous Nzambe na yo akitana kati ya Kleboa original Nzambe azwa loku mingi ya kolobelite bana Nzambe boko yoka parce que César a continué na Facebook comme ami. Il a suivi pendant 3 mois. Ayuki makambu oyezo lobama o bato bazo sakola na kati ya monde. Ndenge nini bazo détruire baninga na bango mingi ya kolobezalite mission na biso zali ko banda bana na Nzambe boko yoka message yanga mama ya minote po bosi boyoka yanga ebele. Moi je parle de boko yoka na kati ya monde ndenge nini baninga bazali ko boma baninga na bango ndenge nini bana bazali ko boma ba papa bazali ko boma bana mibali bako boma basi bako boma mibali boko yoka ndenge nini mwana ya moto bakei na ebatia ezemi na mbwa akende kobota na inde likolo ya mbongo $300,000 mingi ya kolobezalite Kleboa soit béni na kanisi bolandaka programme bandeko babolingo et sali César ko bomo o bandeko nanga Brazzaville balobaka. Donc voilà, mais ce n'est pas grave. Jésus-Christ est venu pour libérer les sauveurs d'univers. Boko yo kabino mo bala Nzambe mokili. Nga mama na bino quand je parle 40 minutes na fungoli nzela téléphone boyo kamakambo bato bazo sala na mokili. Yo mutolobaka pinga. Pire yo nani yango nga mama na bino na teka na lobi qui t'a vendu na tembo na teka qui t'a vendu et sa question mais okoyoka comment tu étais vendu toi-même tu étais vendu gratuitement. César Ngadi, que le Seigneur vous bénisse. Minga kolobezalite, toko landabana na Nzambe boko yo kama kamni ne osale manamokil. Toko mina tan oyo. Non, on doit revendiquer notre droit parce que Dieu créateur nous a créés pour le bonheur et non pour le malheur. Merci beaucoup, soyez bénis vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. À tantôt kalamingite, grand prêtre repesa biso programme boko landabana na Nzambe boko kama kambo koleka na mokil surtout nous les chrétiens, auto kendo luka kaba délivrance et imposition des mains. Auto
que no lukaka ba délivrance ba bimisa biso magorodo ba koba na kati ya libumu, vous allez comprendre puisque Jésus revient bientôt. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. César Ngadi, bye bye. Donc bino mo boto landa mama kalanga, donc mama kalanga zo espace na kati ya club original.com pour azali mo sali na nzambe o ya solo. Donc bino mo bomoni émission azo présenter bino, donc ba témoignage kozala ebele na kati boyoka makambo oyo elekaka na mokili vraiment oyo ya nzambe borondimate. Donc émission boyoki à la recherche de Dieu. Le monde est méchant. Donc to komi penza na suka bozo mona net ba makambo ba bokecho bazali ko sala na eso ezali makambo ko mutu akoki ko imaginer kutu yango te. Mutu akoki ko imaginer yango te, mutu akoki ko imaginer yango te. Donc na yebite loko nini bazali ko luka neti bango na epsi bango to pesi bango devoir neti bango bazali ba patriote bazana souci ya mboka koleka ba kufa likola mboka to latisa bango bombo bandibu balata artisanal to boaka bango da kingakati. Donc tango kanambe komona bango balandi kanambe ba plonger les kanambe ba panzana do ba kufa pona mboka ba biba ba martyr wana de tondime bango. Ata makambo tozolo ba école gratuite. École gratuite to gratuité oyo ya école. Boyebi kezeli na kati ya constitution mboka na biso. Donc constitution mboka na biso eloba na kati ke école faut la gratuite. Ba présent oyo ba leki wana est-ce que mutu moka abimisa ki bundela ki yango. Donc bino mo bozomo na motema mabe ya ba présent nyo tout ozwa. Donc école gratuite oyo Félix Antoine Tshisekedi achi. Ezali te ke yem ta créer yango. Yé mutachi yango parce que azali président ya motema malamu alingi mboka na biso bon président ni nazalaki wana alagisaki ke école est gratuite ezali na kati ya constitution mboka na biso esa lango président moko asalaki yango te bakanambe bazo welela nde mandat ya misatu boyena boye donc bato bakufi likolo alinga changer na côté ya constitution pour na mandat ya misatu. Est-ce que kanambe abulaki ke asalela penza école gratuite Moutabula qui a monté à temps, Moutabula monté, mais ezali na kati ya constitution. Lelo Félix Antoine Tshisekedi président moko tozui o yaza na souci ya mboka bozotala ba makambo esalami donc na ba projet na ye makambo à 100 jours na ne sili kutute bozomona ndenge mboka na biso ezali ko kene mboka na biso ezali ko bonga mais batu ba misusu ya mitema mabe bazali ko ndima te mboka na biso ezali ko bonga. Bozali ko pola bozali ko ndimate boyeba ke 5 minutes avec ces anga des allées éducation civique na kotika kabino jamais boko lembaka ngai ngana zo zongisa kaka kabino na kati nzela parce que na kotika la bino tante bomoni awa te bomoni awa donc faillu l'esprit mabendoki bomoni azaki invité te na Vatican kei ya kanisi parce que sambela ka ko sambela motema mabe akei bomoni botana ba photo botana ndenge azali ko tambola kana salle place à revendre des athées. Place à vendre des athées, ya kanisa qui soki ezali église à bandeko place à vendre des athées parce que bon mona ki ba invité qui était parce que président de la République azaki invité par le pape. Yangwana bo mona ki première dame Denise alataki mwindu na madame Kamere Bango ba mona ki pape parce que soko ko tala pape il faut moi si Mama alata mwindu alati voile ya mwindu pe na likolo bozo mona ba présent mususu po bato mususu ba mona internet bazo bato oh et tala ndenge balati nani nga kufi il faut que tout na kaboti que monsieur congolais internet comment na Google lobby kaka papa et puis sur réponse soko ko komate au lobby et puis sur réponse boyeba ke soki olingi komona papa bengi yozali. Moi si donc ce qui est net madame la présidente omemi mobali na yo il faut là ta sombre olati mwindu oti voile na suki ya mwindu suki mona na te yangona na laxi bien sous photo botala ba président nyoso tout ya mboka donc président États-Unis président ebele ya bamboka bomoni basi na bango ndenge balataki bamisu ba kansa o ba yebola tate pourquoi balati mwindu ezali ndengu wana protocole esengi ndengu wana donc président de la République azali ki invité ya pape. Donc, basi na bango na directeur cabinet, il fallait balata ndengwana. Botali fayu le te. Ceux qui ba bengi yote kondima présenté. Ozali ko kende on dirait donc au comité tumbwa li boma na kata salle ozoyi bateke wana ezali makamba osambela. Il fallait ozila ba pesa invitation yo kanisa ki okene ceux qui osala bezo. Moni ndengo suki donc son il fallait tika na yo. Donc ba dipo donc yo na muzitu grand fa kwa oya kokanga makalate donc na ba mbongo ayiba wana kokanga mabombo ndenge fayu asuka ki pona Alexa bino kaka botala mwana akosaka te bolingwa mwana ekosaka te bolingo lem so mwasi ekokosa azolando pona intérêt mbongo ou bien azolando kaka po na semblant mais
mwana bolinga mwana ekosaka te botala nazotiela bino na image botala mwana oyo soki balobi na ye ke Faci akozwa problème obe bakokanga Faci donc tala ndenge azolela soki bayebisi ka Fayulu alobi non pas Fayulu mwana moke donc boyebisi botalaka soki bayebisi ka ke non Faci akozwa problème botala ndenge mwana azosala ezali sans tricage bolanda bino moko na bilili. Milka, pourquoi tu pleures? Seulement qui? Félix. Pourquoi seulement Félix? Félix est président. Non. Pas Fayulu. La police va arrêter Félix maintenant. Donc binomo boito landa donc amour à mwana botala mwana o muke aza mwana muke donc mais à ça comprendre que Fayulu motema mabe bo monita onka bazol baneka que non Fayulu mondera zoboy mais tant bazol sekara que non le président de la République donc on va l'arrêter talande mwana a lingita lobi que vi na ye donc à venir na ye ezali po na président de la République ayebi ki ndeki président zo sala bomoni donazo sabino ke donc bolinga mwana ko sarate donc mwana asala ka semblante mwana alobaka makambo solo donc bino mo bozali komona donc siko nazali ko lakisa bino omoni batu mususu bazali ko loba n'importe quoi moni premier président oya kenda na Ituri place bazo boma batu place batu bakufaka mais kuna batu mususu bazo loba n'importe quoi mais kuna ba jeune bazali ko défendre président na biso bazali ko défendre président na biso bongo batu mususu ceux qui donc ba faux combattant batu bazo kufa na Ituri place vidéo o na relaxa bino e witi na Ituri geno azali ko défendre président de la République parce que bango bazali place batu bazo boma batu mais botala bino mona tili bino vidéo botala vidéo o geno azara na Ituri makamba azali ko loba pona ko défendre président de la République na biso. Bandeko bonjour bonsoir ba congolais nyonso o toza na Congo et puis au bazin à poto partout en Afrique vraiment et bando pe sabiso passe et bandi ko pe sabiso passe tous comprendre te tous baté banane baza ba vrai congolais banani baza ba vrai congolais puis vrai congolais zanani donc et bandi ko lekisa et comme j'ai lo comment je pe sabiso nazo comprendre ba tout yo kena so ki poto na forme nini ba ebate ok na photo sans passeport ok na photo na système bangulu mais okoma na poto on dirait na poto yo koma soki nani donc bomando lekisa soit disant ba diaspora soit disant ba congolais à Belgique soit disant ba congolais à poto et loko nini o biso to fanda na mboko na Congo biso depuis Congo ngo esalema to fanda awa to koli awa kitobona ba to poto bayana ngo ke ba bela entreprise o ba to poto nde bayana ngo. Et là, on dit que tout le monde qui voilà armement et on va t'apporter ba sali que voilà biso armée congolaise des angi armement ba t'apporter ba yokani ba zimbongo ba konga tutani ba kutani si yango ba tindi na Congo kwa voilà ba doter armée na biso. Tout le monde ba Nigeria ba Kenya, tout le monde ba Sénégalais ba osama kamala bango ba travailler na porte ba Rwandais ba tindi ba entreprise bino ba Congolais ngo na porte elo ko ni ya tino bo sibo tino na Congo o fonda na mboka na mboka kuna bo finga ka ba konzi mboka bo sala ba n'importe quoi. Tous na Congo to souffrir bino bo kima bo tika si tu bino bo kechu yo zananu nani bo kechu yo zanani tolo ba te yo zanani na oso na en direct awa na bunya na bunya na njugu sika na omona ba Congolais ba okufa et si quelques minutes na beni ba oboma batu ba eboleza li yo so sali nini yo nanu koloba oyebi koloba en français te oyebi koloba français te libumu eloko tina te ofinga kabila babe ofinga kiseke na moninga na yo kiseke na moninga na yo kiseke yo commandant ici par rapport na quoi bino na ebité na yebité et ça parce que boza musika parce que boza ba poto na bino yango kuna bofana na ba poto et puis boza ba désordre na poto ceux qui boza na Congo mais le kufa déjà na zo ipsa mais le kufa ngana zo ipsa taki Ituri biso na Ituri to mona passe bitumbe bana depuis 2001 ba ozo bomana makambo passe comme na mboka o Kisekedi depuis akomaki animi ko bima Kinshasa ngo kuna ayati na bunya tina Ituri kokene ko compatir na ba peuple congolais ba peuple Ituri o bazo kufa bazo massacrer bango mais bino na poto kaka ko finga bino kaka ko finga bino kaka ko sala ba jeune bino ko sala ba musicien mpoko za mboka te bo sala ba musicien ne bo sala ba musicien wana ba meka na poto te ndenge ba fastir na bino bo iba ka mbongo kuna mais na mokonzi ya mboka te Congo eza ya bino te
Congo eza ya bino te. Ba voiture wana bosala atre bino, ba voiture ya poto, ba sokola ba bibembe na poto, ba tosaka bani biso to sokola blimba. To boya okende pota, to apena mbongo. To apena moto okende poto. Na ministre a na Uganda. Na ipa makamba mboka. Mais bino naza temu tu moko na gouvernement, mais bino naza congolais nazo ka pasi. Ba congolais bazo fanda, bazo réfléchir pour être mboka ekene liboso. To simba mboka ekene. Guerre za koto, nani nazo fanda boy. Qui se quede à réfléchir. Ba ba lingi congolais ba fandi na Congo. Bino ba lingi Congo te. Bolingi Congo te, boki ko fanda na poto kunati. Ele ko nyama malora baza na poto. Ele ko yate yelu bumu kaka bo matama ma vodo. On dirait lo ko moko. Oyebi français te, oyebi nga naza mwana na sena uto koma na lo français ko leka bokechu. Mais ko tia muloko mboka na o tia muloko makasi na monkozi mboka. Yo za nani? O finga Kabila mabe. O finga Kisekedi mabe. O finga soki nani mabe. Ba mama ya batu o finga batu. Yo za nani bokechu? Moninga na yo soki komanda eso na ebisi bino bo sala ka biloko na bino na poto na ba Belgique na bino yango. On dirait parce que bandela o tamuso ba ko appelle lingala te. Tamuso bandela ba ko lingala te parce que sala ngo na français. Cela en français, gangana no molai, wana no sola, en français. Zobayo. Attention, on a zoebsayo. Bino, vous avez Congo Zabino. Congo Zabino Bokecho. C'est quelqu'un qui moninga na binoté, moninga na binoté. C'est quelqu'un qui a accepté de travailler pour le pays. L'unique président après guerre, Ayana Ituri. Aya akoma alu kama ko stabiliser mboka. Mais bino vous avez sakanaï. Bino vous sakanaï. Congo bino détruire Congo, bino mo sibo kimi. Bon qui pour Congo depuis au même Kenda. Vraiment dans un Sabino ceux qui bozaka na Congo mo le bozate. Ceux qui bozaka na mibale yango bolingi ke voilà que Congo ceux qui bozwa avion. Na si na mbonga kozonga bozana ngote. Na mbonga kozonga bozana ngote. Ça c'est quoi ça? N'importe quoi. Mbonga kozonga bozana ngote. Yo zoa no futa no avion comme na ki. Attention on dit comme na ki te Congo za ki te quitter la Beni. Quitter la Bounya. Yo aussi sabitumbango. Yo mi makambona. Ya aussi sabitumba mata avion, yaka yo moko lokola bazana poto ofandi kuno webi ke makambo sale makabongo bongo ba jela kaboye ki mokozi fa ça yo yaka nanu. To nango so finga ebele, to yeba lakisaka boule na yo tindela biso programme na yo. Yo na programme. Que programme so ko président de la République na ko sala boye bitumbe ko sala est la kisa biso concrètement. Eza ko finga libumu lokola loni. Na mo tabana na yote na mo te loko mo te ko finga ka ba mama ya bato papa ya bato. Yo bi passe to mo na Congo. Kisekedi mondinga mama Marte mondinga. Ko zo o finga Kisekedi yo bi loko papa Kisekedi fait umulu ba loko asala pour la mboka o. C'est ta femme mérite ça. Na lo batana bengeta mo na par rapport na papa. A mérité bilongo zo sala wana. A mérité ko diriger pays yo. Haïti na njugu. Haïti na njugu. Yo yebi njugu yo. Zoba yo. Bazo ta velo ba tout a yo moko lobaka. Yo, bokechu yo, bokechu vraiment bokechu buzoba la bino ki villageois na bino kazi ozana poto ndo oza sokini. Ozana poto ozana lelo te. Ozana poto ozana donc boete. Ti o ndengo kokufa bokechu na lopango ozana monte. Tu es maudit, je te dis. Tu es maudit, Bokechu. Si réellement je suis un homme de Dieu et je prie le Dieu, et Nzambalobi, toute autorité vient de Dieu. Yozo sakana bakonzi amboka, o sakana Félix Kisekedi, o azamo konzi, o Nzambe na tindi pour le changement mboko. Tu es maudit. Bokechu ko umela te. Na ebisi ko umela te. Bako tout ayo atala mutuka. Oko li ata poison Bokechu ko umela te. Yona commanda eso, boko umela te. Je dis attaque sur un serviteur de Dieu. Oko umela te. Je te maudis. Na modirio Bokechu na Congo ezoyo keloko na zo se boko nimanga na prophète vous allez me chercher. Bokechu ne va pas dire ane oyo eza ebele 2 heures pour la Bokechu. Vous allez attendre que Bokechu est mort. Bokechu tu vas mourir. Je te promets, comme tu as mis ton doigt dans les yeux du président de la République Félix Antoine Kisekedi, tu vas mourir. Si réellement Kisekedi a été établi par Dieu, il a été établi par Dieu et tu le siltes, tu es tenté de mobiliser les gens pour le silter, pour le contrecarrer. Je te promets en tant que serviteur de Dieu, Bokechu, tu verras. Tu vas mourir, l'Éternel va te frapper. Nous te laissons comme ça. Je te fais cette vidéo et je te fais cette vidéo plutôt pour que tu puisses te revenir. Ceux qui ont raison à moutouté, je te promets tu vas mourir. De n'importe quoi. De n'importe quoi vraiment. Moi, tout le monde a passé dans Mboko, yaya. Tout le monde a passé dans Mboko. Avec l'avènement du président Todo, au moins Kimia. Tout
on a pas ce bandeko. Parce qu'il n'en a qui ne va souffrir. C'est pourquoi moi j'ai dit, les Congolais, bazan la culture ou la té. Les Congolais bazan la culture, tu vas ça en mobulu, tu vas faire une mboka, tu vas zoler là. Mais quand on voit un président de la République qui a commis Azoluka, Azobunda, Maël Naye, pour ce peuple congolais va retrouver un niveau mon robot. Tout le monde va gratuité, tout le bélangote parce qu'il y a un monde qui va le bélangote. Ceux qui te le bélangote, comme il est loco, voilà n'est pas bandit. Nous devons réfléchir à la gratuité, à l'Ukabo, à Azoluka Makaba, à être prise de quota. Donc, bino moko boito landa, donc, jeune Oyazali na Ituri, place Bazali ko boma Batu. Bomoni ndenga azali ko défendre le président biso parce que yebi que président biso azosala tout makambu oyo esila yango bomoni ka asali approche na ba pays tout oyo ezali voisin na biso. Donc bonne attente na ba pays oyo donc bazali na ba voisin na biso donc ba pays frontalier na biso toza na bango malamu pour comprendre bango ndenge ni tokoki ko vivre na bango. Donc bino mo bomoni na Ituri bomoni ndenge mwana mobali oyo azali ko défendre président de la République na biso. Donc bino penza lelo ezali ka pona beta sete na makambo oyo leki wana oyo bo kechwa yambo na commandant eso makamba sali na ebite soki bazali ko comprendre importance ya drapeau oyo bango bapandi mais makambo oyo ekosuka boyete drapeau oyo bino bopandi bino bokanse ezali ya président Félix Antoine Tshisekedi drapeau oyo bopandi ezali ya mboka RDC ezali ya présenté soki bino boko finga président parce que bino bo mercenaire soki finga président a-t-il donc état de droit, a-t-il liberté d'expression, mais liberté d'expression, boye ba question qui est débordée, ba kogi pe ko landela binope, ba kangi binope, président de la République aza muninga na binote. Drapeau ne za président de la République, président de la République le loi ko kende drapeau ko tikala. Emblème ya mboka binobo panza yango bo mata, bino soki ndenge na lobaki soki bilongo sa la révolution. Il fallait boya na moïd. Besoin à 5h du matin, un dimanche, pour que dimanche, ça la raté, 5h du matin, bolingo ça la révolution. Pas tout le monde n'a Tunisie, on a une révolution. Bah, vendez la moïte. Bien, il fallait boya na moï. Besoin à 5h du matin, na pongi, na musu, na nous pongi, bolamu qui bien te. Bozoya, ceux qui ont la révolution, nini, net, bino bolbi que payer, ils allaient occuper, y'a mon AFC, bino devoir, ils allaient, toko lati sabino, ba bombo, ba nibu, ba lata katochi, compte à rebou, et bandi, kocha, to zubino, to boaki, bino, na kingakati. Donc, Kabila wana Kanambe wana donc Kabila alias donc Kanambe alias Kabila tango hormone bino azoya vers bino bo plonger leye donc bo panzana bino na Kanambe poto ndima ke bino bolingi mboka koleka biso mais tozo kende wapi bo ketwa yambu tozo kende wapi donc bino bokomo mona neti politique et komi kwanga na makayabu donc politique et komi neti donc discussion musique neti discussion football neti bino boluki makambu donc limite ezalaki wana. Donc, Ezali Netolo Baké. Donc, goutte oyo est débordé vase. La goutte qui a fait déborder le vase, Ezali oyo bino bosali. Drapeau en boka. Tout le monde a que petit nanga donc chimangologie. Asalaki ango atumba ko nezali ba kanda ya kanambe parce que drapeau nezali suna tina te. Wana ezali ki makamususu mais bino Félix Antoine Tshisekedi président na biso mwana mboka. Oyo to zisikoyo. Bino boya ko loba soki ba makamususu bino boyebi ke wana zali mwana mboka toyebi papa toyebi mama tozotala na ba photo bomona ba photo famille na yendenga zali donc toyebi papa ba koko ba mama ba masa bomondenga zali mais ba misusu botala donc sekisinga na yuto zwa photo moko awa botala dango yango ba ke Fayulu azali congolais te botala photo o nga na yuto zwa sikoyo Fayulu na bandeko na ye bomoni yango Fayulu na bandeko na ye. Donc, bon, Fayulu parce que Fayulu à cause de congolais parce que muto yaza congolais a coquille jamais koyina oyo Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala okoki ko critiquer certes c'est bon mututu ba critiquer mututu aza parfait ndeto baga critiquer la constructive mais ezalate makambo bokomo sala makambo to bobandoko lo pona Kanambe bozolo ba pona Félix Antoine Tshisekedi est-ce que ezalaka na yebisi bino donc école gratuite ezalaki na constitution na biso ya mboka président nini yango ya wana asalela constitution alobake donc social et bonga école comme gratuit Mobutu asala ngote Kanambe o asala ngote azali ko wela ko changer constitution ka point na intérêt na ya boma bato yi babato mais école gratuite ezali na kata constitution président autozu asaleli constitution so bomona donc ba fond monétaire international, Banque mondiale, les Européens, biso 1 milliard et au fêlé.
balobi bozwa na bino boko rembourser te bozwa po e bakisa bino na makambu ya ba école gratuite na makambu susu bozongisa te era kanambe so lobi kaka ke donc botanga kombo wana te fonds monétaire kute kima biso elingai kutu contact na biso te na kanambe ba mauvais payeur ba client insolvable mais tango Félix Antoine Tshisekedi yoki fonds monétaire ezongi esepeli ekomi na kokabela biso mbongo na lera kanambe yo le bela fo na lera kanambe lo bela fonds monétaire makamba Congo donc ndengi bako kangela yo porte donc ba boyaki kutu relation ezaki coupé tango ka Félix aye mupepasika ba moni que non présent il faut te confiance tala kutu ba komo kabela parce que fonds monétaire international ezali banque so e kabelo mbongo il faut donc ça avec intérêt bazana mbongo bele ba kabelo pamba biso ba kabeli biso 1 milliard donc de dollars au fele to sala makambo o to lingi o ya social mais bondima quand même mutso bolingi Félix Antoine Tshisekedi te bondima ba œuvre na yena o azosala parce que azosala ngo pona Congo azosala ngo pona yete na yebisa bino Félix Antoine Tshisekedi akufa nzela terre Félix Antoine Tshisekedi aza mwana mvwama donc mwana PDG mwana ministre mwana premier ministre donc akufa nzala te bokanisa te ke bona boy donc akoyeko ya pe wana ye na ye a appliquer les bino pe donc makambo la musique a pe mina ya a développer makambo parce que ko kanisa te ke Félix akufa nzala donc tozui présent motema malamu Félix Antoine Tshisekedi a changé te ndenga zalaki ndengi pa komi président a changé te bomuni makambo sala matungulu a koti na salle donc na suka ye a tigi protocole ya opesa matungulu mbote. Se saluer pour saluer la sortie de son excellence. Oui. Comment allez-vous? Pardon, madame. Pardon. Comment ça va? Tu vas bien? Voilà, à l'époque, Matumolo avec le plus son excellence. Ok, d'accord. Bienvenue. Voilà, des moments aussi historiques. Voilà, merci. Okay. Merci, Président. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pendant que son excellence à la fin de... aza tozui présent motema malamu aera na matanga ye avandisi bino tina no eza donc eza iné na ye ezali te kazo forcer tozui présent ya mwana mboka tozui présent motema malamu bo azosala makama malamu boy donc bino siko bolingi nini ya ona kindoki eza kindoki eza kaka likambo mosusu te donc ezali kindoki na motema mabe ya congolais parce que tozali na likambo koloba te o makambo Félix Antoine Tshisekedi asali dans 8 mois donc nanu esalama te. Donc, tokoki ko loba babilobela te, totika babilobela. Donc vraiment lelo émission ezalaki pona beta c'était na makambo ya babokechu basalaki na makambo mususu na lobby likolo donc vraiment 5 minutes avec ces Ngadi ndenge na lobaka na ko tika kabino jamais 5 minutes ezali éducation civique. Il faut to zongi sa civisme na mitu ya ba peuple congolais parce que peuple congolais a commis ko sala ki amnésique na makasi a commis ko sala makambo na nko. Mais boye bake bato bazo sala makambo o ka bazo sala ka pour amuser la galerie biso tozana tawana te boye bake nzambe ko confondre bino parce que nzambe mutu atindeli biso abungisa mboka na biso ezali Félix Antoine Tshisekedi. Donc boye bi sikoyo ndengi to sala ka to komi presque à la fin émission nabino boye bi ka ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Boye bi ke so na komi na suka base il faut na pesa mbote na base il faut vraiment na remercier base mutu simbi makambo 5 minutes donc na yoke la base boyebi que président de la République tia comme président de la République aloba le peuple d'abord a yoke la base à partir à Genève base lobby Bwakisa abeta chita sima donc a yoke la base yango na comme président de la République yango pe 5 minutes tokoki jamais ko abandonner base donc base yango mutu simbi masolo boyebi ka ndenge na bandaka donc vraiment le député honorable, indéboulonnable, c'est sans aucun doute, c'est certainement, sans ambiguïté, Ziko Mayele. Ziko Mayele azali, député au Penza, exemple à suivre, mon thème malamu, yangono bomoni kazo sa lamboka bien, et puis à saler la kamakambi belé, na 5 minutes avec ses engades. Donc le député indéboulonnable Ziko Mayele, merci nanyo surtout au salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Dakina Hollande pour na repesa Anderson, ba mbote belé pour na fidélité na ye na émission Oyaratara ngote yemoko ako se reconnaître Anderson. Merci à trop, donc vraiment, esengwe belé, binonde, bo salaratou pour vraiment ngana zo courage ya kozala liboso na bino donc na kei penza na kati ya katanga po na epsaki bino ke batu oyo balandaka ngai na libanda surtout oyo balanda nga na mboka na biso parce que ba méga ya internet ezaneti awate epesa ngai sengo vraiment na courage
ya kotanga kombo na bango nazali kopesa mbote na fils Moussad kuna na Katanga na mwasi na ye Natimbuyi donc bango 5 minutes ba rataka yango te na kei na kati ya Jobour pona kopesa Sylvain Mwambai na kati ya Jobour ba mbote belé ya vandisa staff ya 5 minutes avec César Ngadi kuna na kati ya Jobour na komi siko na kati ya Londres pona kopesa George Tambwe ba mbote belé kuna na kati ya London parce que yé 5 minutes ezali penza ya yemoko donc azangisaka émission te nazungisu na Kinshasa pona kopesa Aimé Kumbi donc Aimé Kumbi na kati ya Kinshasa ba mbote belé parce que yé na epsa bino na Kinshasa bato balandaka ezali vraiment esengo belé parce que batiaka ba méga na bango pona kolanda 5 minutes donc po boye ba ke 5 minutes musala ezalaka makasi so na yoki komba Kumbi na kanisi masa na ngai donc masa na ngai die de Kumbi masa na ngai depuis bo mwana tokola die de Kumbi donc oyebi ke place au mema biso wana réduction ezalaki te mwana mai mais to comprendre te donc place to kendeki wana ba réduction ezalaki te ba réduction ezalaki te ezalaki prix normal masa na ngai die de Kumbi donc vraiment esengo to do yo za masa na ngai depuis ba coupé na kei na Afrique du Sud na Jobour pona kopesa Zoé Chilumba ba mbote belé Zoé Chilumba na mbote belé kuna na Afrique du Sud na kotika la kaka na Afrique du Sud pona kopesa Frank Biyumbuyi ba mbote belé kuna na Captain donc Biyumbuyi ba mbote ebelé donc fidélité na yo vraiment na 5 minutes na sepelaka na yango ozali na raison parce que ezali émission moko kitoko na komi na kati ya Paris na zongi na kati ya Paris pona kopesa Mbo Denis donc Denis Mbo donc ba mbote belé azali na kati ya Paris a umeli kamo na Paris pe a witaki na Bundes a tiki Bundes po aya na Paris donc Mbo boyebi Mbo ezali lipasa donc Denis Mbo merci ebele na onyo surtout to solo là qui donc 5 minutes avec César Ngadi yangonde makambo nakopesa joyeux anniversaire na mwana ya prophète Pelé Kabongo donc na kombo ya Daniela Kabongo donc ba joyeux anniversaire pour papa na ye morope balandaka 5 minutes na ndenge ya jeté donc joyeux anniversaire na mwana na biso Daniela Kabongo mwana ya prophète Pelé Kabongo. Nazungu susu na kati ya Kinshasa po na kopesa mbote na Thomas Ebo kuna na Kinshasa donc a rataka 5 minutes avec César Ngadi. Nazungi awa na kati ya Paris na région parisienne po na kopesa Mimi na Boulogne Billancourt ba mbote belé abengaki ngama Mimi to sololi donc vraiment 5 minutes na rolobaku tebelete donc Mimi na Boulogne Billancourt ba mbote belé de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na kesi ko na Brésil na Sao Paulo po na kopesa Serge Mukendi Badibantu ba mbote belé kuna na Brésil na Sao Paulo ya vandisa masolo ya base ya 5 minutes kuna na kati ya Brésil na Sao Paulo. Na kopesa mbote sikoyo na mukubwa Samitu boyebi na bakombo ya musique mais avandela masolo mboka ezali jeté donc ndenge na zakara na milia musique nazali kopesa Chikito Mushashino donc tozalaki ne tikuna na Belgique tango président de la République azali président ya Viva la Musica donc Chikito Mushashino alandaka la lettre makambu ya mboka na ye azaka na souci ebele na mboka na ye se déplacer ki tikuna na Bruxelles donc na zakaka na famille ya Viva la Musica pona kopesa mutu asimbaki percussion ya Viva la Musica mutu azali sérieux donc na Viva la Musica l'un ba musicien ya sérieux Iko Nola donc tilelo depuis Euro Disneyland et banda tilelo Iko azo salaka kuna donc Iko komana balar ebele mais Iko donc andimarata ko ndimate mais Iko Nola tilelo azalaka na héros mais avant de la kamasolo mboka bokondi mate donc ngai moko et comme isaka ndenga landela mboka po boye baka mutu tout akomi na souci mboka ebonga parce que tu suis présent sika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo siko tokei na Arabie Saoudite boki Arabie Saoudite po boye ba ke 5 minutes avec César Ngadi c'est tout le monde et d'accord tous allez couper ça Moussa espérant il y a Vanessa base na kota bandi bukuna na Arabie Saoudite il y a 5 minutes avec César Ngadi espérant donc Moussa ba mbote ebele et puis merci beaucoup na fidélité dans 5 minutes avec César Ngadi. Siko na kei en Espagne pour na kopesa mbote na ba petit na ya montiki baza éparpillé na kati ya monde bango idéologie à 5 minutes eza obligation na bango donc bakola na Doudou Swami Doudoulé donc na kena kati ya Londres pour na kopesa donc Christian Yeye mampala nde ba obenge na quartier na ba masane Doudou Swami mampala Christian Yeye donc petit na ngana yebi donc Yolanda 5 minutes avec César Ngadi na kosukisa na kei na kati ya Espagne pour na kopesa mbote na Fiston Mukwa donc yepeka mwana montiki avandisa solo il y a 5 minutes avec César Ngadi donc na komi vraiment na suka ya émission na ngai ya lelo ya 5 minutes avec César Ngadi auto betelisete na makambo elekaki na Bruxelles kuna bato tout balandaki oyo
commandé so na muninga na ye bokeshwa yambo ndingi ba pasola ki drapeau to koyeko tikango boité donc fallait to betelango c'était. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dengi naïf sakabino penazo répété bino ezalaka jeter lisegite kanambe il faut avoir masolo na mbuchu tona dikosi abu pia toko vandanie mboka na biso tokomi tranquille sans kanambe. À très bientôt. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop scola show déjà na kati Congo, précisément dans la ville au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop scola show déjà na kati Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku. Akash ndezala kaka hein. Asenga mino bopusa na mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa original de César Ngadi Cléboa. Hein? Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir ma solango et tout le monde est d'accord. Eh bien, chers amis, chers mélomanes, suivez l'émission de Skola Show, l'émission Skola Show de Skola Ikuku Akash. Bandeko Bolimo. Pour la basango ya mindule, pour la basango ya politique, basango ya art, ba programme surtout suivez l'émission Skola Show, ya Skola Ikuku Akash. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop Skola Show déjà na kati Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku Akash ndezala kaka hein. Asenga mino bopusa na mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa original de César Ngadi Cléboa. Hein? Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir ma solango et tout le monde est d'accord. À travers cette émission, bon, on a une surprise de Belé. Hein? Nous allons vous montrer, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez découvrir. Donc comprendre, voir et découvrir. Hein? Des alakatoko s'appelle Sabino comme d'habitude. Ba conseil pe ba remarque na bino za welcome na émission na bino, lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de quoi Adam na Eve na kosa moninga izala mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité ezalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango epa akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi pe bazama mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi bazalaka mpe mibali tobandi comprendre mayele ya mabe oyo basi bazalaka nango wana neti ye boso alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosanga nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te amoni lomo abongolangaka motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisi ye mpe vérité omona bone kondima basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la Cléboa originale, vous n'avez jamais décidé.
qui a la langue noire à la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la Nicolo, j'étais pété l'eau de l'eau. Pété l'eau de l'eau, on a pété l'amour débat. Amour débat. Dans le but, pété l'eau de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'akanté dans boza boko lemba ngana lemba binote po binonde boko lemba basi je. Merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai